Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko binso apambola bino banso na kombo oyo ezali likolo ya bakombo nyonso Yesu Kristo. Nazali kotondo tata Nzambe botondi mpo na libakuli ya apesi ngai lelo mpo nakoka kosolola na bino mai matali liloba lia ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Nazali kotombela bino boye bolamu na émission qui dit la parole de Dieu, liloba lia Nzambe elobi nini. Lelo tokoyanona na motuna te kasi toko développer thème moko. Toko considérer thème oyo boy. Totika bikeko po ete tosalela Nzambe ya bomoi. Abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant. Et koko idole ezali eloko moto azotiango azoko kumisa yango ezali liboso ya Nzambe ekozala basali yango ozomona na miso to ekozala na kati ya motema ya moto. Donc une idole peut être physique ou une représentation dans le cœur d'une personne. Kasi Nzambe mokeli yenda kela likolo na se na biloko binso oyo na kati. Alors expression oyo Nzambe ya bomoi et ezali utilisé na bisika mingi na kati ya Biblia. Kasi pona lelo tokokende na quelques endroits na bisika misusu po totala expression wana Dieu vivant Nzambe ya bomoi ndenge nini ezali utilisé po tokoka ko comprendre contexte nango oyo ezalaki utilisé. Esika ya liboso tokokende po to examiner expression wana Nzambe ya bomoi ezali na buku ya Josué. Tokokende na buku ya Josué chapitre 3 na verset 10. Tokomona wana ke Josué na révélation Nzambe apesaki alobi bokoyeba ke Nzambe ya bomoi azana katikati na bino pe akobengana liboso na bino ba Cananéen, ba Éthien, ba Évien, ba Phérisien, ba Girgasien, ba Amoréen pe ba Jébusien. Tango liloba Nzambe ezali prononcé lobami et que bato bandimi liloba lia Nzambe o ezali divisé droitement. Bato bana bakozwa résultat o Nzambe alaki. Na domaine nyonso pe na aspect nyonso ya bomoi. Na tino wana na tango wana bako reconnaître que Nzambe ya bomoi azali na katikati na bango. Na esika ya mibale oyo tokokende po totala expression wana Nzambe ya bomoi ezali na buku ya 2 Corinthiens chapitre 6. Tokokende na 2 Corinthiens chapitre 6 po totanga verset 16 pe verset 18. Rapport nini ezali entre temple ya Nzambe pe oyo ya ba idole ya bikeko. Po ete biso tozali temple ya Nzambe ya bomoi. Lokola Nzambe yemoka lobi na kovanda pe na kotambola na kati na bino, na kozala Nzambe na bino, bokozala peuple na ngai. Verset 18, nga na kozala po na bino tata, bokozala po na ngai bana mibali pe bana basi. Wana Nzambe nde alobi. Donc, na ndenge na verset 16, tomoni ke rapport moko te ezali entre temple ya Nzambe na temple ya bikeko ya ba idole. Alors, bilaka nini Nzambe oyo asolo azoko pesa biso. Ba promesse na pesi biso na verset 16 pe na 18 ya 2 Corinthiens 6. Nzambe alobi ete ako vanda pe ako tambola na kati na biso. Akozala Nzambe na biso, biso tokozala peuple na ye. Ye akozala po na biso tata, biso tokozala po na ye bana basi e bana mibali pe bana basi. Et puis totangi wana Nzambe alobi ke tozali temple ya Nzambe ya bomoi. Lisanga donc collectivement bandimi o babotami botama asika tozoko former temple ya Nzambe o ya bomoi. Alors mondimi moko na moko azali tabernacle. Nzambe o azana kati ya Kristo pe azoko na kati na biso azovanda pe azoko tambola na kati na biso. Azali Nzambe na biso tozali peuple na ye.
selon verset 16 et à 2 Corinthiens 6, touti kotanga, tozali bobele na bashwa mibale. Soit, ozali na kati ya temple, na nzambe ya bomoi, soit, temple ya ba idole. Temple ya nzambe ya bomoi yango ezali esika bandimi bato babotami mbotama sika bazali. Alors, temple ya idole, nzambe asolo aza kuna te. Donc, tozali bobele na shwa mibale. Soit toza côté na temple ya nzambe ya bomoi, soit toza côté ya temple ya ba idole. Yo olingi ozala wapi? Yo nde kodeside. Pona nini biso esengeli to éviter temple ya ba idole? Pona nini esengeli to éviter? Po ete na Lévitique chapitre 26, nzambe apekisi na peuple na ye basala ba idole te. Donc otia eloko moko te kozokumisa komi nzambe na yo. Eloko nyonso ya liboso ya nzambe komi nzambe na yo. Totanga Lévitique chapitre 26 verset 1. Boko sala ba idole te. Boko temisa ba image taillée te to statue. Boko tia bango te. Pardon, bikeko oyo bo orne yango na ba figure, bo sali ekeko bo tia yango, bo tie elongi, bo sali yango kitoko po ete bato bakumisa yango, bafukamela yango. Nzambe alingi yango te. Eloko nyonso oyo moto akosala ezala ndenge totanga image taillée, ezala statue, hein? Oh, bakotia yango to pierre moko orné ya figure kofukamela yango te pe koservir yango te. En plus ya ba idole physique touti tomona awa boye kozala image taillée, statue ne basalaka, hein, pierre orné ya ba figure. Ézéchiel ezoyebisa biso que ba idole bakoki kozala installé na kati ya motema ya moto. E boyebi ete nzambe atalaka nde na kati ya motema ya moto. Motema wana ezali partie la plus profonde ya intelligence ya moto. Tokotanga Ézéchiel 14 verset 3. Mwana ya moto. Bato bana pardon. Bazokumba ba idole na bango bikeko na bango na kati ya mitema mia bango. Bazo tia regard na bango likolo na biloko bina yango nde ekpesi bango na kati ya lisumu. Bongo ngai nzambe na mitika bato wana ndenge wana bakonsulte ngai. Yo soko oyebi ke yo okumisaka nzambe mosusu. Soko oyebi ete oza na ba idole na yo ozala priorité banzambe no mosusu bazali oyo omonaka baza na valeur koleka bayaka liboso na nzambe kopusa na pepe nzambe te ya solo po yo akomitika te okonsulte ye po ozotambola eyenge bene na mokano na ye te. Boyebaka ete Zabulu ye abatamaka na moyen ya banani moyen banzambe mosusu wana ya lokuta pe na ba idole. Parce que si ma idole moko na moko esprit diabolique ezali. Alors lokato yebi ete Zabulu abatamaka sima ya banzambe mosusu na ba idole esengeli to fungola miso. Parce que ye monguna na biso wana Zabulu ye azaka toujours ko adapter ba système na ye ba plan na ye pe ba méthode na ye azoko adapter ngo na ba époque. Akotala ndenge bato azoko agir s'adapter kokosa bato. Donc il a utilisé ba idole tout au long de l'Ancien Testament pas longo a éloigné bato a éloigné adoration ya vrai nzambe a dirigé adoration et pas na ye. Lelo oyo na manguma ebele bato bazo sambela Yesu oleke basamba nzambe ya solo bazo sambela bato basusu basantu oleke basamba nzambe ya solo. Mais ezali manière ya adversaire pour a détourner alongo l'adoration à nzambe a détourner ya epa na ye alingi teke nzambe ya solo akumisama. Mais nde sengeli bato esengeli bafungola miso
pour ba ete adoration bango il faut pas abandonner ba idole ba kumisa bo bele nzambe ya solo. Et si que amisa to kende ko examiner expression wana nzambe ya bomoi ezali na buku ya 1 Thessaloniciens chapitre 1. Nzambe ya bomoi azali bo bele nzambe moko ya solo o azali ko continuer ko agir na bomoi ya baoyo bazo ko salela ye pe bazali ko ndima ye. Dans 1 Thessaloniciens 1:9, la deuxième partie, et Paul Azoloba par révélation, lolenge, comment vous vous êtes convertis, bo bongwani n'est pas nzambe ya solo, na bo tikaka ba bikeko, po ete bo salela, to bo servi nzambe ya bo moipe ya solo. Biso, nde sengeli tozwa décision. Na libre arbitre na biso po ete to tika ba idole. Nyonso yo, ezwa liboso nzambe. Biso to décider to abandonner yango pour to servir nzambe o ya bomo ipe ya solo. Po ete elingisa nzambe ya bomo ipe ya solo apesa biso mabenisi ndenge na ndenge o alaka na kati ya liloba ya ye mpona baoyo bakotusa ye. Baebanso baservir to basalela bazosala baosalela to baosala nzambe baoservir ye mpe bakoservir ye lobi bato bana bakozala toujours béni bakozala mapamboli biso bao tozo former temple ya nzambe ya bomoi biso nde tozali centre ya attention ya nzambe nzambe ya talaka bato oyo baza kosalela ye bao bazotusa ye bango biso nde tozo former centre tokomi centre ya attention ya nzambe. Rappelez-vous na buku ya psaume liloba nzambe lobi ete nzambe agrave biso na pome ya maboko maye atatue biso wana po ete ntango nyonso amonaka biso tozali liboso devant face ya nzambe e soko oyo oza liboso ya nzambe nzambe azomona à tout moment ça veut dire que eza esika ya kitoko esengo ozala. Alors bafidèle bango nde bazali bapriorité ya nzambe ya bomoi nzambe ye azokuveye na bango parce que bafidèle bango bazali fidèle ya kosala mokano ya nzambe alors bango bazali priorité ya nzambe ya bomoi. Na esika ya mitano tokokende pardon esika ya mine pardon esika ya mine tokokende po to examiner expression wana nzambe ya bomoi ezali na buku ya 1 Timothée chapitre 4. Nzambe ya bomoi alobi na kati ya liloba ya ye ete ke azali mobikisi ya bato banso kasi principalement ya baoyo bazokondima bao bazokondima bango nde baza bafidèle ekomami na 1 Timothée 4 verset 10 deuxième partie lobi que nous mettons notre espérance toyotia elikia na biso na nzambe ya bomoi oyo azali mobikisi ya bato banso kasi principalement ya bandimi nzambe oyo tozokumisa mpe tozokoprêche azali nzambe ya bomoi mpe ya solo azali nzambe ya ekeko te oyo etelemi ezoningana te non ezali idole te nzambe tozokumisa aza nzambe ya bokasi bonso oyo azali réel azali koagir azali capable ya kodélivrer bato azali na pouvoir azali na puissance ya kopourvoir na kokokisa bozangi to besoin ya baebanso bazokosalela ye mpe bazotia confiance na bango epa na ye soki toinvoke nzambe ya bomoi eyenge bene na mokano mwa ye ye azoyoka biso azozongisela biso yano mpe azokodelivre biso. Invoquer elingi koloba nini invoquer elingi ozofaire appel na puissance hein? Ozosala appel na puissance moko supérieure mpo eya koede eya na support eya na soutien. Question mosusu ezalaki nini biso esengeli toyeba ete ntina oyo esengeli totika baidole ezali ete nzambe alingi te ke biso tokumisa eloko mosusu liboso na ye ye azali nzambe ya bomoi azokoagir e
lokola azo agir il faut biso totingama na ye po ete ye azali nzambe oyo azali tout puissant, azali ko agir à tout moment, azali omniscient, pe aza na nguya aza na ndelo te. Tina wana tobwaka ba idole nyonso eza na tina te, totingama tosalela toservir nzambe oyo ya bomoi, nzambe oyo ya solo oyo azali tout puissant, oyo azali omniscient, oyo aza na nguya oyo eza na ndelo te. Na kati ya buku ya Éphésiens, apôtre Paul alobi na révélation que quel est envers nous qui croyons, quel est envers nous, nguye ya nzambe eza na ndelo te, yango nde ezali envers biso baoyo tozondima, biso baye tondima ke nzambe, tondima ke nzambe aseki Yesu Christ na bawa, nguye ya nzambe eza na ndelo te, yango nde eza ko se manifester na bomoi na biso. Ekomami na Éphésiens 1 verset 19. Esika ya mitano tokokende po to examiner expression wana nzambe ya bomoi ezali na livre ya Acte chapitre 14. Toke na buku ya Acte chapitre 14 parce que na buku wana na chapitre 14 na nguya ya nzambe ya bomoi apôtre Paul abikisaki moto moko oyo azalaki incapable ya kotambola depuis naissance na ye. Alors réaction ya bato oyo bazali kokumisa bafo nzambe na esika wana na guérison wana, réaction ya bango ezaki nini ntango bato bamoni apôtre Paul aguérir moto wana, moto mona abotama atambolaka te, mais bato bana na esika wana bango bakumisa banzambe ya lokuta bafaux dieu. Réaction ya bango ezaki nini? Acte 14 tokobana kotanga à partir ya verset 8. Na Lystre moto moko azaki boiteux de naissance atelemaki wana atambola mokolo moko te, moto mona aza koyoka apôtre Paul aza koteya azoloba, et Paul a fixé regard likolo na moto mona, mais Paul amoni ete moto moye aza na kondima ya kobika. Tango Paul nzambe nda ayebisi alakisi Paul abitala moto moye azolanda wana aza na kondima kobika, aza na kondima. Alors Paul asali nini? Paul agangi na mongongo ya makasi alobi telema droit likolo ya makolo mayo. Omoni fungola ya kozwa guérison to kozwa eloko epa nzambe ezali nini? Esengeli ondima. Tango Paul alobi na moto moye telema likolo ya makolo mayo, lève-toi droit sur tes pieds, telema likolo. Tango alobi na ya telema, moto mona aza na choix mibale, soit aboy avani akoloba na Paul, mais Paul ozomona te nga depuis na botama nga atambolaka te, avani na ye, soit azwi action. Mais pana moto moye ye azwaki action. Tango apôtre Paul alobi na ye lève-toi droit sur tes pieds, telema andimi yango. Tango ye andimi liloba nzambe oyo elobami na Paul, ye azwi action. Tango azotelema guérison esalami. Moto mona andimaki na bozwaka action likola liloba nzambe oyo ezaki prononcé na apôtre Paul d'un bon atelemi et il marcha. Donc il se leva d'un bon et marcha, atelemi pe atamboli. Mais sikoyo bato bazaki na nzinga na mboka wana oyo bazaki adorer ba faux dieu ba idole, tango bamoni miracle wana apôtre Paul asali na nguya nzambe ya bomoi, bango bakanisaki ke non banzambe na bango oyo Jupiter na Mercure nde bakiti wana sous forme ya Paul na Barnabas. Bango siko basali nini? Balingi bapesa bango mabonza, ba offrir sacrifice na Paul pe Barnabas. Bokotanga yango na Acte 14 verset 11 à 13. Mais réaction ya Paul na Barnabas na action ya bato oyo balingi ba offrir bango ba sacrifice ezaki nini? Paul na Barnabas bakorrigeaki bango immédiatement, batikaki bango teke basala biloko wana bazosala nzambe bango ya faux wana. Totanga Acte 14 verset 14 à 15. Acte chapitre 14 verset 14 et 15. Ba apôtre Barnabas na Paul
Tant bayoki yango, tant bayoki bato baninga ba offrir bango ba sacrifice, ba pasoli bilamba bia bango. Ezali signe ya détresse ba prouver yango te. Ba se précipiter ba ke na katikati ya bato. Ba gangi na bango bimi. Pona ni bozo sala makamo lolenge boyi. Biso pe tozali bato lokola bino. Biso to memela bino nde sango elamu. Boyebi sango elamu ezanini? Sango elamu ya lelo na mokili mobimba. C'est quoi ya Yesu Kristu? Biso tozo exhorter bino botika bino ka pamba oyo. À renoncer à ces choses vaines. Bobongo wana bo tourner et pas nzambe ya bomoi. Oya sala likolo se mai pe na biloko biso eza na kati. Esengeli biso bato renoncer na ba chose vaine biloko pamba wana pour to tourner et pas nzambe ya bomoi. Oya sala likolo na se na mai na biloko biso. Soko ozaki na habitude ya ko servir ba faux dieu, ba nzambe ya lokuta. Soko ozaki na habitude ya ko servir ba idole bikeko. Tika biloko bina. Ezangi tina tika yango salelande servir nde nzambe ya bomoi. Paul na Barnabas ba exhorter bato o bazalaki na mboka wana kote a Listre na contre wana ke ba bongo wana ba se tourner vers nzambe ya bomoi. Esengeli yo na ngai to sala ndenge moko. Esengeli ko tourner pa ya nzambe ya solo po nzambe ya bomoi ab benisa yo. Nzambe o tozo kumisa azali nzambe ya bomoi, azali ekekote. Azali nzambe oyo ya solo. Siko biso pe foto tourner et pas nzambe ya solo po ete to salela mukano mwaye po elingisa ye abenisa biso. Nzambe ya bomoi azali se nzambe se moko ya solo o azo ko continuer ko agir na bomoi ya baeban so bazo servir ye pe bazo kondima ye. Nzambe oyo tozokumisa aza nzambe ya bomoi yende akoko sala nyonso alingi kuna na likolo na se ya mabele na se ya mai azali na nguya akosala oyo nyonso alingi. Nzambe wana nde esengeli ko servir. Pona nini esengeli to abandonner ba idole? Na kosenga na bino bo tanga psaume chapitre 115 verset 3 à 8. Na tunai mutuna pourquoi esengeli to abandonner ba idole? Et ya non, tanga psaume 115 verset 3 à 8. Okozala édifié. Sika tokotala quelques exemples. Ya délivrance ya nzambe ya bomoi oya accordé na bao baza ko servir ye pe baza tia confiance e pa na ye. Nzambe ya bomoi ye azalaka toujours ko délivrer. Bao bazo servir ye pe bazo ndima ye. Soki yo olingi ozala délivrer na ba situation ozala na kati. Esengeli ko abandonner ba idole pour servir nzambe ya bomoi. Na uta koyebisa bino ke sima ya chaque idole ezali toujours un esprit moko diabolique. Toute la délivrance au nzambe ya bomoi ya accordaki na mosali moye Daniel. Beaucoup ya Daniel ezoyebisa biso ndenge nini prophète Daniel ye babwakaki na kati ya libula ya bakosi. Ezaki poussé na bato ba homme méchant bato mabe o balingaki ke akufa. Nzambe ya bomoi asalaki nini a délivré Daniel. Daniel azali kosalela nzambe ya bomoi. Et lokola aza kosalela nzambe ya bomoi babwaki na libulu wana ya bakosi. Eloko nini nzambe ya bomoi asalaki mpona Daniel na kati durant cette situation wana difficile. Nzambe ya bomoi a délivraki Daniel. Et roi ya mboka wana amoni na misu maye nguya ya délivrance ya nzambe ya bomoi. Tout en verset 26 pe 27 ya Daniel 6. Daniel 6 verset 26 pe 27. Awa roi azui mobeko azopesa commandement ordre na bato bayi na royaume na ye. Abi azopesa mitindo ke na étendu ya royaume na nga mobimba. Bato babanga baza na bobangi ya baza na respect ya nzambe ya Daniel. Po ete ya zali nani? Azali nzambe ya bomoi.
tala roi mopagano ye azosala nzambe ya bomoi te, mais ye areconnaître que nzambe ya Daniel aza nzambe ya bomoi. Ye azalaka seko na seko, royaume na ye ekozala mokolo moko te ekopanzana, domination na ye ekozala jusqu'à la fin. Ye nde aza kodélivre mpe azobikisa, ye nde azosala bamiracle, azoopere basigne baprodige kuna na likolo mpe na se. Ye nzambe ya bomoi, ye nde adélivre Daniel na nguya ya bakosi. Nani akoki kodélivre? Nani akoki kobikisa? Ezali nzambe ya bomoi. Kumisa nzambe ya bomoi kokumisa bikeko te. Nzambe ya bomoi aza na nguya kodélivre yo mpe kobikisa yo. Roi oyo mopagano a reconnaître yango. Biso lelo toza na privilège ya koservir nzambe ya bomoi, na bokumisaka ye na elimu, na bolobaka na bakota ya sika en parlant en langue. Nzambe oyo tozo servir azali nzambe ya bomoi. Ye azoyoka biso pe azo répondre biso avec une délivrance puissante. Tango tozo revendiquer bilaka bia ye. Donc ezali fidèle vis-à-vis na biso. Parce que nzambe azaka toujours kokisa bilaka bia ye tango bato bazo ndima. Ezo senga ke yo na ngai toyeba liloba ya nzambe, bilaka bia nzambe po ete tosalela yango. Exemple ya mibale ya délivrance ya nzambe ya bomoi. Ezali délivrance nzambe ya bomoi accordé na mosali mwa David. Na 1 Samuel, ils ont relaté victoire na etumba. Hein? David contre Goliath. Parce que David a pesaki confiance na ye na nzambe ya bomoi. David a type confiance na nzambe ya bomoi, nzambe ya bomoi alongisaki ye. Tokokende na liloba ya nzambe na 1 Samuel chapitre 17. Donc bana Israël bazaki na bitumba na ba Philistin. Mais champion na bango Goliath azobima, azo défier, azo maudit armée israélite. Mais armée mobima bazaki paralysé bazana na bobangi. Kasi David tant ayoka se comparer na ye na Goliath mais a comparer Goliath na nzambe ya bomoi. David alobi na bao bazaki nzinga na verset 26. Bakosala na motako boma Philistin bakosala nini? Pe alobi ke Philistin oyo aza incirconcis, mosundu oyo ye a insulté nzambe ya bomoi. A insulté nani? Nzambe ya bomoi. Na verset 36 wana memi David et pas roi Saül la soloi na ye sikawa maye azoko encourager roi tandenga alobi abi lolenge moko mosali mayo ndenge moko mosali na aterase ba liona ours ekozala ndenge moko mpona Philistin oyo incirconcis oyo lokola moko na bango po ete ye afingi nani, afingi nzambe, afingi armée ya nzambe ya bomoi na confiance na ye oyo mobimba azalaki epai ya nzambe ya bomoi. David asali ake kobunda na Goliath et na soutien ya nzambe ya bomoi ye a gagné Goliath, a amené délivrance na peuple ya nzambe na bolongaka ennemi na ye Goliath. Nzambe ya bomoi ayokaki pe ayanolaki Daniel pe David pe adelivraki bango na ba situation bazaki nango. Lelo nzambe ya bomoi akorépondre pe akokokisa ba besoin nyonso ba oyo bazo servir pe bazo tia confiance na bango epa na ye. Nzambe oyo tozosambela aza nzambe ya bomoi, azali réel, aza agissant, azali capable ya kodélivrer pe pourvoir, kopesa makoki maso oyo ozangi akopesa na yo motu oyo ozoservir ye pe ozotia confiance na epa na ye. Ndenge moko arepondaki, asalisaki, adélivrer baserviteur na David na Daniel na Ancien Testament. Ye pe nzambe ya bomoi akosala yango lelo pona yo pe pona ngai. Lelo oyo biso toza na privilège ya koyeba, kolinga pe koservir nzambe ya bomoi pe ya solo. Na tina wana esengeli totika ba idole, to abandonner ba idole, ba biloko ezanga tina, to servir bobele nzambe ya se moko ya solo pe ya bomoi. Oyo azali na nguya ya kodélivrer biso
na kati ya basituation nyonso toza na yango. Nzambe mokeli apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.